Hein? 8 sur 10. Weranson. Concert na ye. 8 sur 10. Marc Tabo PC 8 sur 10. Ouais. Et là, quand on longoli 1 point, et on a 10 sur 10. Et là, on longoli 1 point. Ils ont un côté organisationnel. Hein? Côté so sale mission après batu basilike la kayo. Bata wenge bako silike la yo. Comme si au niveau le bagawe ranson na sala qui sold out. Comme si tu ranson confirmé à sala qui sold out. Et puis sold out na sur écoutez il y en a qui congolais la carte. Ça veut dire c'est sold out. Ma billet tu sili, ma place tu sili à 7500 places. Faut que congolais tellement zagi na tout en doula. Pour na ba tu critiquer ba ndoule na bino ba ti Congo. Oui, ya ndoule. Et beti na des volets. Et beti na ki lelo. Et beti pe na ki congolais, beti pe na ki wenge. Plutôt nenga tanga ki komba ferré, nde batu baganga ki bongo. Soki wera tanga aussi combo ya Fally Ipupa. Elingaki un peu moins et déstabiliser. Ba fanatique wana oyo basengaki komba fere banga baprofite sur place wana mais lelo tobeta masolo mosusu tobeta masolo ya héritier te tonga tobeta kaka ke non Fally azwi 12 weraso na lingai biloko wana te apréféraki makama wenge tikala na wenge motaki bawarion te te bawarior baza bana ya Kofi balingaka Kofi mais balingaka comportement ya Kofi te vis-à-vis ya papa na bango ba warrior baza bana Kofi bakoko Kofi balingaka Kofi mais balingaka comportement ya Kofi te vis-à-vis ya papa na bango Fally Ipupa. Marc Tabo Weranson atangi komba Fally Ipupa te et créer polémique sur internet. Comment on ndenge ni tolingana to salisana atangi nani Ferregola. Mais Weranson atangi Fally Ipupa te tolingana to salisana. Qu'est-ce qui se passe selon yo analyse musicale? Okota ne sali émotion na moni ba bazo kweya ba jeune ba kweya. Entre Weranson batu ba kweyi. Ouais. Ah, attends Weranson ba kweyi ba émotion que non ba kweyi. Vraiment. Ouais. Ara bilongo mususu mona bando liwa. Weranson na bilongo mususu. Musique ezongaki na poto mais chaleur ya concert ezongaki te. Chaleur pena ya concert ezongi na nini toko sata. Musique ezongaki ezaki ya ba caresse ya bolingo. Et puis musique wana ya populaire. Bien na rambo abeta ngo chacho. Fally Ipupa beta ngo Ferregola pour avoir passé na quartier la terre zappé na ba ADN nango. Ba persaki batu ba nzembo danger. Au moins pendant que ça les bandits bat bazo yemaka mais zanga yike ça les bandits de première minute tina dernière minute bat bazo bina bazo pumweka wana ndeske zangaki omoni même na rambo alobi yango lokwa rumbe zongi animation pe sebe makamtu zongi et ça c'est complète makamtu zongi normal et koyoka balabala ezolo ba héritage 12 po batangi komba Ferregola na présence na répéter encore komba Ferregola to sentais que public ndemo te sengai komba Ferregola oui yango mikolo ba mo benge fer ya ko molimo mo santo donc atazate azawa donc public ndemo te sengaki wera servir public aboy ko cha Fally po erozala mabe ba public wana ba ko répondre négativement na kombo ya Fally a préféré à garder petit nae au froid na makambo wana que makambo wana etali wenge héritier a 12 te puisque héritier tant ba annoncé entrée nae même public wana ko batanga kombo affaire ba beta maboko po ba yamba héritier mara ko moi gaillard mais dans ses agents vraiment appréciation ya Bill Clinton on se peut nango alaki capable ba ko so beta na kalawana asala ngo sans problème. Non, sans problème, ma bête est chaud. Malgré que tu sentir que moi, j'ai poussé, ma bête est chaud, chaud, ma casse. En tout cas, dans 4 Afrique, surtout bête, qui la musique à Congo, tu perds de place et belé. Tu perds de place et belé. Et nous devons faire un effort pour que
tozonga na numéro 1 na biso tozalaka entre numéro 1 et numéro 2. Aujourd'hui, peut-être que sur la musicien, pour y savoir que malgré des efforts, vous ça mais toujours comme makakate. Pour y souvent presque na bango so. Objectif na bango est-ce que ça yango? Eza wana. C'est bon ba na objectif que to matisa musique na biso. To objectif ya que musique na ngai simba ba fanatique na ngo andambo na za na bango na local bayoka. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland émission Nabino, Bolinga Kaming. Donc, on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Masolo, il y a Balabala, comme Dab, Nenem Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sarabino Ango, na bête la Rabino, Masolango, Nengini, et c'est pas ça vraiment Namoka Oyo. Donc, ce qui a côté. Il faut David Wemba Loba et ce qui a bimi, l'activité nyonso, il y a mon tout sauf rien. Et c'est David Wemba na bête la Rabino, Masolo, merci beaucoup na batutu, balinga Masolo, balabala, n'engue musala ba partage, moi j'aime wana ba commentaire wana. Et ça la kapenda Masolo balabala bien. Le long na balabala, toza bongo na éviter ba église, ba itizara mo les patriarches. Oh, faut respecter Mikolo, s'il vous plaît. David Wembe nazalaka mwana eloko wana donc mutu oyo abandi ko pango liboso na yo azo mérité ba double honneur ponga moko sambela ezalaka trop eli mbete ba imama loba a dit c'est le sénateur ayebi vraiment makambo nazo loba donc na plateau ya balabala lelo toza bongo na Saint-Marc Tabou avec Saint-Marc Tabou on va se parler à long et à large évolution en musique ba journaliste avant bango après bango makambango ezo kende nini et ba question nyonso bolobaki wana na ninga balabala to solo lango pena na Saint-Marc Tabou donc bo hésiter te bozala wana pena na ninga balabala et ko sala bien Saint-Marc Tabou Boitard David Wembe en tout cas na pesio bambote obrigado nengo saluenga vraiment naza na kati ya Luanda et puis nazo savourer vraiment ville pour nga eza un rêve d'enfance un rêve parce que nayebi que ezali plaque tournante ya esika musique na biso pe et ezwaka moi force nango vraiment. Donc, c'est un plaisir. Lelo na kati ya masolo ya balabala. Mais trouver tango na plateau et tout. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Ah bon? Nyonso, sans hésiter. Et puis, na robebi cette émission, tu na robebi cette émission. Vraiment. C'est malgré. Au moins, Luanda n'engeni. Luanda, na moni yango très kitoko makasi. Vraiment. Et comme on a Luanda, et puis c'est quand même souci à makambo ya mboka na biso. Le Congo démocratique, tozali potentiellement très riche que Angola. Parce qu'Angola est riche, certes, dans le pétrole, mais biso tozana ba matière première oyo. Donc il m'a mis maison le lelo o ezali avenir. Comme on a moment pétrole et aux opéna mais ba matière au biso tozana ngokuna eza ba matière rare. Malheureusement son Nathalie organisation administration administratif administration portugais ça va il y a ça awana biso kuna en tout cas problème eza makasi Kinshasa na Luanda Kinshasa arabena afuka face à Luanda en termes il y a infrastructure. Il y a Banzela, il y a Biloko ezali awa, il y a organisation, il y a Marambebele, Luanda, ils ont vraiment la distance. Moi, les gens qui ont constaté, je l'ai vu et il y a on est confirmé en gros et tout voilà. Et c'est un passe, c'est un vraiment passé. Qui tient sur la toute la ratolo, tu as Banzela moko, au boulevard Lumumbate, boulevard du 30 juin. Mais Luanda, to koti banzela kili ki nazo bati to kota gauche mabe to zonga droite mabe
asphalté, courant, paix, partout. De Kingasani na bango, tina Gombe na bango, courir vanda. Bakonza mboka, bolingi bobunda trop, ba guerre trop. Nabino boza ko titiller fachi boya bokota. Bovanda rappé pendant des années, mais Kinshasa comment le roi Luanda te. Et puis babima rappé, bayaka ba Luanda. Vraiment. Mais babongisa raté. Et c'est un pas souci. Pour moi, natambola mikili mobimba ya, natambola Europe, Amérique et tout. Moi muke ba côté basi natambola. Mais Afrique nanga à part Maroc, à part Gabon, à part Libye. À mon avis, moi Libye muke nazaki kuna et tout et voilà. Natambola Afrique penata à part Brazzaville et tout et voilà. Si on a bien décidé d'attendre la peine Afrique en dans la monnaie, pas si dans les comme ma casse. Donc je crois que c'est un peu ça. Loin des a vraiment organisé, ils ont bien. Ma comme tu les as pépélé, bon, ils ont un pays africain, mais bah, on avance belé. Bah, on va rose à la Liboso bisoto à 150 km na sima. Wana Kinshasa. Wana Kinshasa. Différence na Kinshasa na Luanda. Na moni yango papa. Ozoke na kwa nyoso to ozomona ba shopping awa. Toke na batala tona bokei bakoto bakota ba Benfica ba nani ozotala obime ba supermarché wana mais des fois te ba mall. Ya gaya ya. Donc et ça y a un souci. Dans le grand pays le roi Congo tu as des boulevards hein. 30 juin dans le monde. Kin des boulevards. 30 juin dans le monde. On a boulevard monsieur. Rien. Et ça on a vraiment des boulevards. Fascinant mon thème. Bakonza mboka bon. Marokipe bino le loté na ninga balabala mais kala mingi te branche moko ko fungwama ona balabala politique kala mingi te boza bena les bo sepela na ngai kala mingi ta na promettre bino benda c'est Marc Tabo état que chroniqueur état que analyste musical aux rapenda temps ya kolandela musique ya Congo bato balabala nde bazotala yo okoyebisa biso évolution ya musique ya Congo na minute oyo par rapport ya Afrique par rapport ya Europe par rapport ya ba continent nyonso musique ya Congo totelemi place ni bon musique ya Congo toza obunga mwa muke mais sauf que ya obunga mwa muke musique ya Congo ouais place na biso tozaka nango ya liboso wana parce que oyebi basera balwambo batabulei Pépé Calais, tous entre les deux premiers, hein, il y a encore de musique, soit les Sud-Africains, soit les Bisso, mais les deux les Tanzaniens, les Ghanéens, et comme les Camerounais, puis comme les Français, les Bisso, et comme les Nigériens, n'en parlons pas parce que distance à Bisso dans le Nigeria, ils ont une distance pour autour de l'Obagaga, trop d'avance, la musique à Nigeria, à Bisso, et tout. Mais nous avons quelques artistes au Bazo Mekakobunda à l'international, coup de chapeau na bango, mais va mingité. Va appeler Mouké, et je crois que nous devons encore faire des efforts. En tout cas, dans 4 Afrique, surtout bête de la musique à Congo, tu perds de place et belé. Tu perds de place et belé, et nous devons faire un effort pour que tous on a numéro 1 à Bisso Tozalara, entre numéro 1 et numéro 2. Aujourd'hui, rappelez tant que sur la musicien, pour y savoir que malgré des efforts, vous avez mais tout ce qu'on m'a raté. Pour nous, souvent presque na bango nyonso. Objectif na bango est-ce que ça yango? Et ça wana. C'est bango ba na objectif que to matisa musique na biso. To objectif ya que musique na nge simba ba fanatique na ngo ndambo na za na bango na local ba yoka. Les objectifs artiste na artiste. Donc c'est un peu différent pour na ko soana bango to soana bango mais on se suffit à nous-mêmes. Le roi, toi, sur 120 millions d'habitants, on se suffit à nous-mêmes. On se dit, si on a déjà succès dans le local, donc ça va déjà. Comprends? Donc c'est un peu ça. Donc, c'est mal pour la mission va local dans le Congo. Et local dans le sens
yoka musique lelo tokobe yango localité. Pourquoi? Parce que à l'aide de internet même yoko toza sur localité, hein? Vraiment. David Wembo a localité pour émission na yo soki mutu moko abeti titre mo boye pakistanais akokoya nango, indien akokoya nango et tout. Mais biso à l'époque émission marketable ezalaki mpena local po toza kolekaka na bachaîne na kini. Mais bino na YouTube boa ba local te. Ça veut dire quoi local? Boa ba local te. Local na bino yaka que mutu s'intéresser nango mingi eza ba congolais. Mais bato ebele bakoya na émission oyebi kende ozalaka na boye mokomsu mpe boye 50 cents avanda na ye aobeta boye bu atali mpe boye émission ya David Wembo oyebi kaka ba 3 minutes ebandeli wana so mpe le mo intéressé eza to motu moko abandi kobina moko boye akofanda mpe 5 minutes 50 cents atala comprendre. Donc lelo kobeta masolo ya loko local et tout en termes de musique. Lelo motutu abimisa musique na ye ezoyokana internationalement parlant. Mais le problème est-ce que ba fanatique wana baza fidélisé, c'est ça problème mosusu. Na ndenga balabala komona Weranson a livré concert na ye depuis ba kombata bakanga baboya ba concert na poto bayo kofungola motema. Rappelons que Weranson de mutu a subi ça. Et là, on a liboso na Paris. Ils ont un concert, il y a Papa Wemba. Concert, il y a Badivé, il y a 100 euros. C'est ça le premier concert où on a bloqué. Où il a été le premier victime à Paris, na Papa Wemba. Et comment on a eu kozonga na scène, na Katia Paris, c'est Marc Tabou. Au moins, concert à Weranson Ndengeni. À prestation, c'est tous les plans. En tout cas, 8 sur 10. Hein? 8 sur 10. Weranson. Concert na ye. Marc Tabo PC 8 sur 10. Ouais. Et là, on a Longoli 1 point. On a 10 sur 10. Et l'autre, Longoli 1 point. Ils ont un côté organisationnel. Hein. Côté. Yo, so sale mission après, tu vas silike la kayo. Bata wenge ba ko silike la yo. 8 sur 10. Côté organisation, Longoli 1 point. Organisation à niveau nil. Na niveau ya sima podium tozaki bato ebele na loge bamakambo macaron ezalaki mwa mobulu et puis voilà et puis toyebaki kocontenir bato te parce que bato balekaki oyo bazalaki prévu baya esalaki keyar mo baporte ebukanaki parce que bato tout balingaka bakota ngama makanda Weranson ya ndimosi l'ambassadeur de la paix concert aboye bana génération ya lelo na benga ngo bana génération obi mikolo poto bana ngola batondi trop o babeta ba via Turquie Grèce et tout bani vraiment to ça peut bana ngolo ba direct na bato ba direct concert on a deux fois mais il est comme ça biso ça génération oyo bato ba olobake ba yokaka ba jeune ba jeune te mais ba yoka génération ya ba fali na ba faire bazaki belé. Tout le monde qui la preuve en est Niska, Azakina Bamasa Nae Bazar enjoy. Nous la Wera, on peut tout dire et y est vraiment aux ongisa et l'eau mot ils ont été. Musique et zongaki. Pour chapeau à Fali Poupa, on a fort nous toi ça qui pour la musique on a et ont à Paris, mais c'est ben ils ont été, c'est ben esprit fallait azongisaki musique mais c'est ben ezonga quitté c'est ben on va venir kimbongila et tout banini chaud siko ezongi siko bango ba yaki na barumba et puis barumba deux fois terre barumba ba to sepela mango ko ça te batabula na balwambo ezali pe barumba ya koyemba et tout banini bafali balandika ba biloko wana ba wengeza lokwa bazaiko ya tamo ya batan oyo. Donc, il y a un show, je vois les musiques, ils ont acquis, mais chaleur. Ils ont une délire. Par Weranson, le phénomène. Musique, ils ont acquis na poto, mais chaleur et à concert, ils ont acquis. Les chaleurs, pendant le concert, ils ont mis dans la ligne. Tu vois ça? Musique, ils ont acquis, ils ont caresse.
ya bolingo ebi musique wana ya populaire bien na ngarambo abeta yango Chacho Fali Poupa abeta yango Ferregola pour avoir passé na quartier la terre aza pe na baadene nango bapesaki bato banzembo ya danger omoi mpena ke sale ebandi bato bazoyembaka mais ezangai ke sale ebandi de première minute tina dernière minute bato bazobina bazopumbwe kaka baopumbwe kaka wana nde soki ezangaki omoni meme na rambo alobi yango lokwa rumba ezongi animation mpe sebe makambo tu ezongi esali siko complète makambo tu ezongi normal etaki analyse musicale ko bajournaliste balinga batuna mwa question te estce ndule lokola yawera wana ya koningana ya kopumbwe ya kosote nyonso tu etu otalaki spectacle wana non ezalaki bandula nalingaka mwasi na ngai asalinga boye asalinga boye ezalaki sentiment ya bolingo wana sikoyo ezalaki sentiment nde yake oye otoki obini mpe osepeli ce qui fait que rumba plus sebel esangani makambo tu ezongi complet makambo tu ezongi bien donc coup de chapeau aux artistes et puis à Phénomène Ngema ensemble tozozela JBP aoya et je crois que bakomi ya calculer que salle wana ya dimi il faut basala salle mosusu toyebi yango ke JB abetaka bien batutu kaluji baza wana bani bato bakosepela redi atondisaki pour dire que bato ntango bayaka balobake musicien asilaka te redi ayaki asali plein na ndenge na ye wera asali wera amekaki nanu mpo wera selo ye nde tosololaki ezalaki abeta Parc des Princes abanda na Parc des Princes espace à combien d'espace 40 000 40 à 50 000 Parc des Princes et alwa neti URN mais ya stade nango ouvert URN eza neti stade bon fermé oui wana so ya ouvert tosolola na ye na bivie bebike après ndule kaka héritier vie bato basengi tozongisa libaya atie tunanga nini sema bazobule onabetaka stade nabetaka Parc des Princes mpona retour na ye nga tie ebina balongi na bivie alwa les Princes na minute oyo mais approuvé biso le contraire et tout et voilà tondi si salle moko ya 7500 personnes n'a plus de bato ebele libanda donc coup de chapeau comme si olingo olobaka Weranson asalaki sold out comme si te Weranson confirmé asalaki sold out et puis sold out na ye sikoyo écoute naki congolais na kati ça veut dire asali sold out babillet to esili baplace to esili ya 7500 places soki congolais tellement ezalaki na tout autour ya ndula mpona oyoka bato bakritike bandule na bino ya bato kongo wi eyaki ndule ebeti na de volet ebeti na kilelo ebeti mpe na kicongolais ebeti mpe na kiwenge ça veut dire na vestiaire tozalaki ebele même bametro bablokaka bato sécurité yoka ebloke otyangiwa bamirando cette façade akota na vestiaire te yoko bloke chibachi yoko bloke jamu kanza orbrit yoko bloke baprêtre wana nga mosema na kotaki sambachi na kicongolais mpenza te na liste kombo yali na liste mais nakoti sambachi non na ndenge olobi na baspade donc aspect kicongolais mpe ezalaki wana kicongolais parce que emoni babaji oyo ezalaki prévu mpona organisation oui toyoka sango babaji wana tu bateki yango place ezalaki te na babaji bateki sikoyo staff debrouye ndeni okota etu ezali sikoyo na mwa kicongolais na kati sikoyo na kicongolais wana ya na bato bayebisi bango biye esili me baye kaka batelemi mpe liboso ya porte un sénateur batelemi liboso ya porte bato ya babiye baokota bato basangi babiye basani basali aloyenge moko batie poite na bato babiye na bato baza koluka biye osomba bakoti mpe siko bino mpe yango soldat te ya plus que soldat oyo asana sali mais mpo babiye esili
mais ici il y a des trucs la plaque da banda na plaque da banda ana marte na rua 14 ans akiti ya 50 babi bon beaucoup d'amé 50 personnes bakoti basoma ya ba bien na bango 50 personnes c'est koki plaque da banda yebo plata nzanza mbongo de c'est koti mais à mon libanda 50 personnes soupe ba zela ote biso to soma place comme ça d'amérique lelo babi bango place ya te bazo zela ka nete bangembo hermo sécurité ka ki di babo baya ba chelo ngé la porte moi 10 pe bakoti l'état police a bloqué porte sous et tout boto bazanga ba ticket ba kotati je peux expliquer ngani et ça plus que sold out pour voir ça plus que sold out c'est Marc Tavalobi Weranson a sali plus que sold out adesha les sénateurs ozo kango Chika Bosango Elimbetebe boyoka makambo c'est Marc azoloba c'est Marc Tabu comment na Weranson entraîner voilà au concert ba congolais to comment ko comparer entraîner à quotidien lumière ba bloko wana nyonso to ke non entrée ya Weranson mona ke on est non original ezali bien wera azali superstar superstar o balobaka na nani o balobaka na nini na allemand aza superstar a superstar wera star te aza superstar wera sanda superstar superstar la superstar ba ebele ya musique na biso wera sanda aza superstar naki superstar na ye po boyebake moto wana aza na aura mosusu tanga ye kaka nsima atieka kakol tanga apesi kakol voine ya pamba sala elingo mukana omonaki yango te boyokaki yango te avandika atieka na nsima kakol po kakol ya machine meilleur batteur ya Congo tanga atieka wana mbala moko sala ekangi tanga mati na grue wana mataki ça les gars tala pe ninga lata ke bon tanga tourner c'est ça une superstar ba ebe la raida ndenge wana okota ne ça l'émotion na moni ba bazo kweya ba jeune ba kweya entrée Weranson bato ba kweyi ouais attends Weranson ba kweyi ba émotion pe non ba kweyi vraiment ouais ara bilo mususu mona bando wana Weranson na bilo mususu wana normal voya moto apamba sala elingo buka tamba moni tanga tourner boy so yes na ya to ya kae voilà félicitations à Weranson na eloko asali biso vraiment félicitations Igwe de la Forêt boyende ezalaka surtout olinga miziki oui malgré ba étiraillement ezala nango mais moko mpe congolais tozonga oyo azosala mosala aza congolais elobi kaka te soki Marc Tabo Weranson atangi komba Fally Ipupa te et créer polémique sur internet omoni yango ndenge nini tolingana tosalisana atangi nani Ferregola mais Weranson atangi Fally Ipupa te tolingana tosalisana qu'est-ce qui se passe selon yo analyste musical Weranson a respecté Abalé qui n'allait bien a respecté Abango c'est quelqu'un qui a un problème pénaté tout total bien la public nde mutu ntango Weranson akomi na parti ya kobwa kaka bakombo wana abandi BCBG ntango abandi kaka bakombo public oyo na cadre wenge public oyo bazalaki ebele na salle wana baki na tendance ya bataringe Jésus de nuance bagolwa public wana nde mutu anticiper je crois que Elia monaki yango public va anticiper wera faire oui so face à public wana okotika bango bote faut pesa bango eloko balingi nde ayobeta Ferregola ntango abeti Ferregola au sentir déjà
80% ya salle basepeli. Sikoyo atake mwana maele atake grand frère oyo atia kombo afali wana poani seko oteka fali osala tindika chakala. Ah bon? En tant que grand frère atali abike fali azali pena petit na ye ako exposer kombo ne ate po ayebi makambo nini osala soki aboki kombo afali wana. Donc selon Mark Tabu soki Weranson ndenge atangaki kombo afali bongo ndenge bato bagangaki bongo soki non plutôt ndenge atangaki kombo afere nde bato bagangaki bongo soki Wera atangaka aussi kombo ya Fally Ipupa elingaki un peu moins et déstabiliser bafanatique wana oyo basengaki kombo afere banga baprofite sur place wana mais lelo tobeta masolo mosusu tobeta masolo ya héritier te tonga tobeta kaka ke non o Fally azwi 12 Weranson alingaki biloko wana te apréféraki makambo wenge tikala na wenge. Fally n'avait rien à voir dans ce concert et tout hasard artiste mboka na biso asalaka mpe mingi ya minene et je crois que Weranson en étant sage alingaki kotia yango kombo na ye te ekoyoka balabala ezoloba héritier azwi 12 po batangi kombo afere egola na présence na ye répété encore kombo afere egola tosantaki ke public nde moto esengaki kombo afere egola yango mikolo bakomobenge fere yakomi molimo mosantu donc ata aza te aza wana donc public nde moto esengaki Wera servir public aboyi kotia Fally mpo ekozala mabe bapublic wana bako répondre négativement na kombo ya Fally apréféré agarder petit na ye au froid na makambo wana ke makambo wana etali wenge. Héritier azwi 12 te puisque héritier ntango baannonce entré na ye même public wana po batangaki kombo afere babeta ye maboko mpo bayamba héritier babeta ye maboko mpo bayamba héritier bomonaki wana ya makambo ya wenge bato balingaka bakota makambo ya wenge eza makambo ya wenge eza makambo ya droit de nesse eza makambo ya papa na bana na ye donc papa Weranson mwana na biso ya liboso fere egola et puis héritier Watanabe ye azali mwana ya wenge oyo aye na libota ya génération na génération bafere ayaki na libota na suka et tout mwana na biso asuka na génération ya bato afere po eza mpe na génération ya batadele motikile ya bamiel na banini mais génération ya bafere babindombe bango nyonso tout mwana na biso asuka ezali héritier Watanabe eza makambo ya droit de nesse donc makambo ya wenge na kati ya wenge protocole na concert ya Weranson komona Bill pembeni ya vie na ye esalaki yo ndenge nini? esala ye nga kitoko rêve réalité so tokanisi susu ebwisa pimpa te bebanda kosala clip ensemble Bill aza kotourne pembeni ya vie na ye aza kotourne omona ye teke balataki kaka baforme moko neti na kibwisa pimpa wera abeti bafourure na bachaîne tala sikoyo bango na kibwisa pimpa wera pa abetaki kaka bafourure et puis Bill aotourne tout autour na ye malgré akomi mwa gaillard mais dans ses agents vraiment appréciation ya Bill Clinton osepe nango azalaki capable bato nyonso abeta na kala wana asala yango sans problème non sans problème abeti mpena show na ye malgré que tosentir que moi age epusani mabeti show na ye show mpena eyaki makasi et puis apparemment aza na concert moko ya ye moko sikoyo na l'USA pour na Paris et disons non loin de Paris et puis voilà ozwaka temps ya kobetela biso lisolo ya hippodrome mpona le grand mopao songa mbeli mobali ya mamasi e toyo kofanda boye bato ya balabala bazoloba ke concert eza concert ya Koffi Olomide te Koffi Olomide aza na ye comme invité eza nango festival etake yo olandelaka makambo wana mpenza bien eza faux ya nango festival te biso mona Koffi depuis atia bamabaya na basale nyonso tu asala publicité ya festival yo ndimi mpenza kwa d'accord aman na guerre oyo ya mikolo na musique Weranson atie libaya ye moko bakotu batie il en est capable aza na bafanatique ebele et puis aza kokonte na bagaulois
aza compter na ba Wingeman et puis na ba Kofifil. On comprend. Donc pas naza bongo. Azo compter na ba Kofifil liboso, azo compter na ba Gaulois, azo compter na ba Wingeman, a compter na ba Tebele. Motaki ba Warrior te? Warrior. Ba Warrior baza bana ya Kofi. Balinga Kofi, mais balinga comportement ya Kofi te. Vis-à-vis ya papa na bango. Ba Warrior baza bana Kofi. Bakoko Kofi. Balinga ka Kofi, mais balinga comportement ya Kofi te vis-à-vis ya papa na bango Fali Ipupa. Ya aigle. Yango moni bazalaka na eboy. Mokolo père pena kozonga na ta. Ka ndenge eleka na maison mère ekoleka mpe na quartier latin. Hippodrome ya na 80 000 places te. Hippodrome ezali na ba place illimitée. 200 000 bakokota wana, 250 000, 300 000, 1000 pe. Yango wana ndulu wana tokanvouloir na biso na profite. Po akozwa 5 000 ezaka ndule. Akozwa 10 000, akozwa 20 000, 40 000. Moi place amemi biso libanda. Pour la première fois, et la première fois depuis Bandule bon. Et que oui, rabeta na stade Charletti déjà, mais que Moutupena a tchali baya pena en plein air. Jouana son voulait au bêta, nous les paix et baby voulait bête. Comprends? Nous les alibanda à l'esplanade vraiment raboé. Il y a hippodrome de Vincennes. Ils ont la place chez vous, qui m'a gagné la katika tuane, il y a la place mon gaillard. Ils ont maintenant forêt mobile bado. Donc, tout via pour Michael Jackson, ça là 80 000 personnes. Johnny Hallyday ça 60 000. À YouTube, ça là autant de personnes. Ce soit 90 000 personnes à l'équipe avec Michael Jackson. Mais soit c'est à 60 000 à Michael Jackson dans l'équipe. On a et à 40 000, 80 000, 90 000, 100 000, 110 000, 100 000 et on a 2 000 personnes. Vraiment. Merci beaucoup à toi, Paulo dos Santos, le guerrier, Vandu Yamboka. Bola Mouileke Belé, Paulo dos Santos, Kota Masola Balabala, et Kosala bien, Gote tout Balapulga, Couronne Amboka, Gote tout Balapulga. C'est Marc Tabazar, Gote tout Balapulga. Hein? Au Kaboli Atat, hein? Oh, Ekena Banzembo, Bayembele, oh, Ekena, Ningaya, c'est Marc Tabou. Bon, ça a été, pas on a bien. Bana Wenge tout. Le Bamoutoa, Ouera, Bakan et Zalaki, mais tu m'as ça proprement, puisque tu m'as yamba batunya. Bouzoba, comme Internet, c'est tout simplement parce que Netiko, tu es tout ça l'émission. Yo tourné à Bonasima. Tu allé na plaque da banda. Plaque da banda. Tu tourné au Kika Palais, au na matériel, au moko. Pour placer caméra na yo régler et tout. Cadre na biso pe Chikabosang. Chikabosang au moins na matete. Abunda te mais moi na matete. Chika et tout. Pour placer caméra boza directeur des programmes appelle sur autorisation, la production appelle sur autorisation. Vraiment. Et puis tant l'émission ici là, et aucune censure et la chaîne de télévision. Vraiment. On est à Biloko biso to za ozo. Vraiment. Biso to za kina la chaîne de télévision, directeur de production, directeur de programme et monsieur Sili et l'équipe na censure et la chaîne. Ce que ça n'a pas normalité et légatif. C'est différent, moto na moto et tout et voilà. Mais na sega toujours partout na tambola. Ata lelo bopesi marque ta bo trophée te bozela te mokolo na ozala te bopesa nga trophée okayu oyo bino bosalaka oyo moto akrea kayu oyo ya internet na bemission boye ezala ngai alors bopesa nga trophée te bopesa nga trophée po tokrea kayu tala baeli babima bashika babima babino bobima badavid mombele oyo ya ngai nazali kozane depuis Maroc bango wana babima mais mutu mo ba remerciera c'est marketé papa na bino nyonso sur internet hein papa banani papa na bino nyonso sur mutu penda apesa elengi ya émission internet papa na bino bo remercier anga te
nga nazali mutu moko boye bamige nyema babino David Wembe David Mumbele bato nyonso tu poze ebele wana boyaka pena bena kese nalokola pape na bino na makambo oyo mais tala ndenge botraitaka ngai bakoma bato mosusu otangi te nani neti badilo ndole wana baza bayaya to bandai na bango nzela moko eloko wana mais papa na bino na makambo ya internet ngai oyo akili papa na yo yoza papa na biso otie mpe adilo ndole na kati adilo ndole azali moto tobandaki na bango mpe kaka kipapa yango etu mais papa azalaki vraiment trop actif eke afandisa basite esalema bamakambo tout lelo internet engagea mpe bato na kisasa etu eza babiso oyo meilleur journaliste angola ezalaka nani Bartolomé asalaka na chaîne nini TPA toza mpe na journaliste na biso aka mpe na succès makasi papi mboma oyo aya mpe na nsima na biso me lelo aa na makambo asalaka na chaîne nini na B1 na B1 baprêtre nyonso to basala mpena mosala ya danger na Congo basala na bachaîne de télévision oke na France oke na nini otikala kokuta ata journaliste monte alobi nanga na TV nanga po biso tomesana te nakoya koloba na baleki nanga teke bosala bastudio etu eza ba-TV te ya ba-TV te ono jaloux non eza kezwa jaloux te naoloba no vérité bayebisanga journaliste no moko français wana succès na France bavanda na France na Paris oui bavanda na France na Paris oaza na chaîne na ye chaîne na ye te baza nango te baotu basala basuccès bapatrick poivre d'avor etu bana na bachaîne na bango te parce que biso tomesanaka kosala na bachaîne oyo nyonso bazali kopesa mais parlons po likambo wana eza question moko batunaka ndeko na nga adilo ndole na plateau aleki na nga na salue kuna mige nyema mais bazoyeba te biso osala baplateau avant tosala baplateau avant bambongo bino bozwa na YouTube biso tozwa yango na koteka bacassette naza na ville oyo ya Luanda eza na esika moko te bateka cassette ya marque tabu lokola ville oyo na rock toyebi nga naza koteka master moko omoni ndenge bino kozwaka osali émission okotisi na YouTube obandi kozela YouTube efuta yo mais nga na kosalaka émission na wera na bengi awa na rock botuna bapisha Piccadilly banani tututu bato babanda koteka bacassette ba DVD na rock bakopesa nga mpo na master wana $1000 mpoka na master moko eboso na mwa moko nasali 4 émissions boloba nde bavie bozwa balar boyeba ye peut-être ta mosusu kogéra yango te mpo ke lelo bokoma na bastudio na bino bokoma na baboye bokoma na bango boye ocomprendre et puis so totali age nga lelo naamona moke te bato bazwanga peut-être ta mosusu naamona moke nga na 50 ans sikoyo yebisanga bachroniqueur musical nini yango bacontinue boulot ntina ba 50 ans ebele batika no nakosi Vezacle asalaka lisusu Serge Kaembe asalaka lisusu Yves Kambala asalaka lisusu me nga naza kaka na continuaka kaka kosala etu banini mwa moke donc toza lisusu na passion ya TVT donc motema na biso na TV toza deya bato oyo tokende na biso petit à petit kosala jubilé toa na passion ya TVT et puis lokuta mabe te bajournaliste ebele mpasi na biso eza ndeni bajournaliste ebele bakufaka pauvre totangelo bagrand kombo ya bajournaliste ya Congo bakufi pauvre même ya lelo makambo bozomona ngo ezali nango kaka ke bazosorganize baza kozwa mbongo ya kovivre to ya kosurvivre donc oza na mbongo ya kovoyager ya kofuta billet avion oke quelque part ntango so mpe ezalaki nango matolo ozwa mbongo wana billet ozosorganize mbongo no ndambu ezokota mais que journaliste ya riche millionnaire na Congo dans tozwa journaliste ya riche millionnaire te et na minute oyo mpe aza te tout le monde aza kaka débrouillard ndenge nazwaki billet na ye awa débrouillard nde nazolata débrouillard mutuka naza nango débrouillard
na Congo na journée seni yango kobima no abiso a riche ebi riche mutara mbongo ba yo mtozoloba ata baba bazoloka na bango ata balabala bayoki na bango me babimisa biso riche moko azali o aza na mbongo ebele yo saka na mbongo ebele journaliste eza na mbongo ebele eza lokwa leto na Luanda okomi na Luanda il faut luka nani bandera Alex Fumusi po ana mbongo et puis à pouvoir yango tozali a série ba vieux nga bon ba ndeko nanga pe à son âme ba bijumbi avanga tant bazalaka ba biso ba Saint-Marc tozo ba 5000 aza otine la biso na poto ana mbongo senganga ka journaliste moko baba ndo yemba enzembu bwana mbongo yebi congolais so ana mbongo ba yemba congolais so ana mbongo bando kaba yebisa biso journaliste congolais nini o akabata $1000 2000 3000 akamata panzi mutu azo pesa pasawa lakisanga ba immeuble na bango lakisanga ndako fali to yebi ya fere to yebi ya wera son to yebi lakisa suko ba immeuble ba journaliste hein lakisanga ba immeuble ba journaliste oh nakosi baba lakisanga yango yo kansi bandako ba politicien to yebi bandako ya ba musicien to yebi lakisanga bandako ba immeuble ya ba ni omona ka oui batonga na bango bandako na bango kaka ne mutu mswando ka ndako ne ya moins simple to accompagner ba musicien ba Robinho a lobby a to accompagner qui yebisanga ba massa to ya Robinho ya ba journaliste est-ce que bazalina vio Robinho azana obi combien de bateaux va travailler na Robinho en tant que journaliste c'est pas Robinho comme Robinho. Vous comprenez? Donc les autres pour se remonter débrouiller Mikolo au moins 1 2 3 4 au moins il était commis. Biso peut être bon problème c'est à gérer moi mon kioto zo kawana poto za la bien. Et puis biso ba Saint-Marc Nzambe sale le moi bien. En tout cas à sala tout que na la sunzalati. À sala tout que dans un avion na que les États-Unis na ya partout dans rosa ponanga bomengo yango wana. Ça veut dire que na mutu na mataka lisusu wewa te na mutu na mataka ba 207 te na mutu même soki na lingi na mutuka te to mutuka ezali na zwi mutuka so mutuka ezate na louer car na nga mo boti nga na pourquoi moko bo po na nga eza de réussite na boko la bana nga moko na vanda nga moko et tout po na nga ya de réussite ba million eta nzambe mais journaliste mota Congo ana ba million. Comment un projet bozara nango na adi après to fandi boye na éviter na loba bokweya boyoka na te bogolela mbongo to yo goloa to warion de batetaka yo yekuna batetake moko warion to goloa mbamoka bokabwana to mona kabino to kabwana te to kabwana te to sali la biso mais oui ngana na ba te bano alelo bota la bien ngana kate émission il faut mituna rat oui en son kalami ta ko ça ba 60 ans comment bino molinga ko comparer mutu mo asa komine koko na vitesse na bino ngale ta pari wana oko comparer ngana mutu te na za son na zongi na lobi ke bon na okanga na oboto la bino mois 2 mois 3 mois bo ta la bino te na sali mais ba arriver tout oyi ma baloba ngana Paris ba bi Saint-Marc to yebi mikolo ana succès mais to yebi ke kalami ta voyager na ba yebi ke na voyager trop na ko ka Europe ka te na ngai mona Afrique na zo moy netiko na ye actualité de kakuna na ate c'est tout à fait normal que bon sentir que monsieur Sainini ekiti mais ba yebi yango bango tunde bazawana baleki na nga nyonso tuna ba masa na nga tu ba yebi yango babike vieux wana ara deux fois ti binomi balende na adi te tozali même te tozali na la kiso téléphone na nini ya to mona ka bino te yo la kisabiso to mona ka bino to faninde to tala mikolo yo nous avons pas eu le temps de faire l'émission ensemble parce que on a un voyage soki na zongi Paris yazate
aosala makambo mosusu moi soki aye atourne ye moko avant ezalaki nde eza bongo te ezalaki bongo te to nde komi ba voyage nazwaki 6 mois avant yo voyageaka déjà oui nazwaki 6 mois pour que namatisa chaîne wana namatisaki yango mpe bomonaki et puis après papa toza bana wana nyonso baosala baémission sikoyo posala bango eza nini bayamba bato bayamba te na vie vraiment biso toa lokwa bajomo boye azwa bamomi ya ndenge na ndenge azwa métis azwa ndundu azwa bois noir azwa ya mokuse ya banini tutu tosala nyonso na chronique musicale sikoyo biloko bino bomona badefi biso eza so badefi te eza lokwa neti moto akomi mikili liboso basaleli damage moko boye nano adama te na vie mpo na ye eloko ya liboso sikoyo ngai na chronique musicale je n'ai rien à prouver interview na nani je n'ai rien à prouver et nakosala guerre na motu te na minute oyo ezali temps ya baleki na ngai oyo baosala mosala David aza masa na nga et tout chaque fois so nazalaki na Maroc David mombela yambaka nga plaisir na nga omonaka osala succès na bango ekosala ngai pasi te ekosala nga kutu esengo d'ailleurs ntango nautaki kini na ye na kuti ya osala succès na bi David osala succès makasi ntango tovandi na plateau na bisi na botola yango ta mwa 1 mois moke na botolaki ye na makambo ya arena ocomprendre nazalaki na baminiature partout et tout et voilà mais ce n'est plus mon but ya kosala kaka balobelaka marque eza temps ya baleki na biso basala pe temps na bango ya babino ya baeli ya bamige nyema tala kaka aza toujours stable depuis akoma Paris aosala mosala na ye kitoko et tout et voilà nga da asunga makambo wana te nalandaka mpe bainterview tomona bao toke hippodrome toke boye nga nabimaka su te ata na ye ndule ya wera omona nga te na caméra na ofilme tokoma na bafaçon moko bavie zacle batika bokoloba nini basila te baive batika mpo baesu na eloko te substance nini ya bien ya kozwa na kati wana donc batikeli bajeune basala ata na bango me ngai maka ata nasalaka ata na nga nayaka nabetaka bapeti mwa mbata na Paris après mbata na ndenge ya bien ke nasala émission moko boye eningisi bango apres babi vie toyebi ke yo kovoyage mpo na voyage nalingaka bango tu napesi bango mbote bayebi ke saint mark etabu kombo eza kaka makambo eza kaka nani obi nini te nga jamais nazalaka wengeman naza warrior te na gaulois te na wenge fanatique ya wera numéro 00 journaliste n'était fanatique comprendre. On était là avec Saint-Marc Tabo na ndenge Luanda aza pena na poto te tozane na ndenge ya Luanda donc ba séjour na ye nyonso makambutu akoto abimi boye bakawi na masola balabala bomo nango to remercier Alex Fumusi Bandera pour ayambi biso déjà bien merci na Alex Fumusi Bandera très fort na eloko azako kokosala ya munene na esika na ye kuna tozala kuna Laurence Okoko merci il est passé à mbaki biso lokutana déjà puis tu as moi émission moi malonga tosala chouchou play moi suis wana kitoko ya bois noir ya naturel les fois to pc bambota beauté Hollywood to bosala te si de mamanganga abiye so sungi sultan na ye zaka lokwa moi so abika kana malade ya makila kwa simba sultan si de mamanganga pasika waya des fois te yebika ndenge ya zalaka bois noir moi c'est mystique mama na Maëlys to pese bambote place aza Serge Tata Kibokolo to solana ya Gino Serge Tata Kibokolo wana ndeko na biso ndeko ba prophète Blaise Manzambi to pese mbote Abel Maya l'impresario apôtre des fois très mystique apôtre Abel Maya Malou de Vendôme et puis to bosa te Paulo dos Santos guerrier ya musique ye aza misiki na Vwandwa mboka des fois te guerrier bango baloba Luanda esila te
Et puis Baudric Matadi. Baudric Matadi. Union européenne. Et puis Rodrigo Maemba RM, les boss. Son azawa et la grâce na Rodrigo, son atangi Rodrigo na kanti ba américain tout. To pesi ba CRS, ba chinois. To pesi ba Mbote, ba place Mozali. To commence à la Simao Vemba de Paris. Simao Vemba de Paris. Et puis André Talabote, Gouvri, Ricardo de Bundes. Ricardo, ouais. Et puis place Tozali, Plaka da Banda. Likaya Bumoko na lia na Plaka da Banda. Soko Kiti Luanda, Tokangama na Plaka da Banda. Et là, je sais que c'est aéroport en moi. Musikate. Donc Kiti maman na nzala no côté. Mais merci na Fabrica. Soki yote meto ba plata nzanza te. Yango to na Plaka da Banda. Babiloko yo liaka biso to lia ngonano. Vraiment. Awa nakati ya Marthe et puis na Rua 14 pinga lobezati. Nga kini mikolo bobo salanga et comme Mikili Luanda Mikili Luanda. Voilà. Merci beaucoup à toi boss. Makolinga pena bwa côté. Ah boss bicho na habiter. Na otalo pena bwa. Na bwa kioti. Boss bicho kota masola balabala, kota masola balabala. Et puis comment ça Comment ça a maître Mike et puis na chef Manuel Mpova. To pesi ba mbote place azali. Chef Manuel Mpova. Chef Manuel Mpova. To pesi mbote. Kota masola balabala to sola kala chef Manuel Mpova. Famille Bekapa. Famille Bekapa. Bokota masola balabala. Na otala yo sigo na otala yo na otala. Boss micho na otala ona ndenga balabala. Sénateur avandi calme a raisonner ndeni wera. A luka sal ni na obeta awa tubani. Vraiment, merci beaucoup à toi les boss, les petits et bou. D'attendre la visa na poche. Boss les petits et bou. Kota masola balabala, to bengana e ko sala bien José Mboyo, bola moleke belé. Fanta ngo penda na kimia et ko sala bien. Donc merci na batuto ba accompagner masola balabala biso toza na biso ba proposition c'est bimia wa ça engage que on est ensemble avec vous. Ciao la famille.